réagi au moins il a été qu'un opposé de côté. Moi j'ai réagi tant mais qui vous réagir tant comme on a bayo ya na live parce que moi ya bango nyonso voya ke nga nazala mutu olobelanga te omoni bayaka bango nyonso bamaleki bamatina lete oyo olobelanga mutu moko omoni sans ce moment nasololaki na mobali na privé nesi bango s'il y a des histoires à régler il fallait bon régler entre vous na privé parce que nga nde naza boye naolobela makambo nanga mpo nga ntongo nazwaki zemi fi wana badaya kobwakelanga bajeton omoni soki yake bavoice ebimiki ya bino bosololaka nini na privé cela veut dire yo mpo ozalaki na nsima ya bajeton wana fi wana badaya kobwakelanga omoni ya patri na yo oraisonne soki fi wana bimisi bavoice cela veut dire ti ntango fi wana obwakelanga bajeton le gars azalaki na nsima na ye azoencourage ye mais devant ngai azoya kosala comme si rien n'était ya Patrick ngai naza kuna te tabita nga aza ndeko na naza noko na yo naza yaya na yo na yo nkila nyako makasi nga alobi boye mais pourquoi lomoni bavideo osiya so décision oyo ozuya osiya oboyo osiya po abiki alinga mobali ya ndumba te mpasi esali na mpasi ya boma osali video repone manike mwana nga lelo soki nazangi nakotika kobenga te oyede mwana ngai mais soki so nanga ezali olobiki nalinga mobali ya ndumba te ezoseyaka ndumba non je n'ai pas dit omoni na sens yake le gars alingi métis non na bavoice boyoki etina ndenge azolela alingi métis omoni ofotika moto asala choix na yo aza nango na besoin soki alandi cela veut dire amoni oyo esepelisaki ngai te mais pas fi wana amoni yango naza na besoin atikala na ye baconstruire vie na ye soki amoni nga un jour natemi na balabala nazosenga bokabela nga 500 francs po mwana nga lia arapele nga journal lelo ntango nazwi décision na ngai. C'est ce que moi j'avais à dire. Nanda minga oloba te so famille na bayaki bafingi esalite na bafingi nya surtout. Moi je n'ai pas le temps à finga esalite na finga nya surtout parce que j'ai déjà eu un enfant avec lui. Ça entend na témé a rappeler nga ka jour à lelo so ka moni un jour na témé ata na 24 na le la boka belanga sinso ko mona dia a rappeler nga jour osoyela ba mama biso so ya mama de la décision. Non, j'ai parlé avec maman. Maman a essayé de conseiller. Mais pour l'instant, décision n'a pas été prise. Peut-être a Zolanda parce que y a za musika na ye. Pour mutai ba valeur a mutu so a muta comme musika. Non, le baké a fiona na zalati na mais tala il comme côté musika. Pardon, ngana mwasi noko ngana mwasi tout on a tabita bonsoir noko na lina expliquer bino peut-être que bata TikTok ba bosana problème est d'abord so bo se rappeler tangu ba Vanessa ba uti okende Lubumbashi avant tabita tabita na zeno tabita sali sortie médiatique azo silika so ko eli ba cop na bino okende nango tout droit en fait likambo tabita na nani na Vanessa eza likambo baza bambanda ya depuis kala et tabita elle sait qu'elle soupçonnait déjà que Vanessa aza na zemi mais zemi ya Vanessa eza ya nani Vanessa elle a protégé Océan moni mibali bazala ta mobali akoki ko finga mwasana na misu mais lobi kuna azaka na fiwana Vanessa a protégé innocent tabita tanga komolo bala lingi te ba mama mikolo boyeli banini na bino ayebaki jeton na ndo bwaka Vanessa tanga anyati na Lubumbashi tabita na zemi tabita ko panique na lingi mobile na ngapesa mutu mbongo te asale sortiment médiatique bongo Océan yake obima a contredire tabita na opesa mutu nyonso mbongo nde na lingi wana Vanessa zaki na Lubumbashi na baida eko sila na Vanessa
Je dois te le dire, je dois te le dire. C'était comme ça, Vanessa Tabita a protégé mon bal na été. Le loso ba finga océan c'est à cause de Tabita. Tango Vanessa zone Kinshasa après attaque wana Vanessa essaye vidéo ya moi sa nyongo. Na kanda oyo ba oyo auta moi sa nyongo eleki nango aussi. Ba swana raté le côté. Ba vanda kimia. Tabita tango ya comprendre que Vanessa zana zemi. Ye moko moi c'est sika zali oyo mo bal no soka c'est parce que Siko Vanessa avandi na kwa na ye Tabita bandi jeton abandi jeton si seulement si et que zemion eza ya océan Tabita muninga bakela ko jeton moi ça OK et si po yo ko bakela ke jeton tant ya kina Lubumbashi mais façon yo memeli makambo wana ata mwana na za océan na minute ozocha mobali ya Vanessa tout ya paternité ya mwana ye Vanessa otika mobali mokimia te pour façon ils ont même la makambo on même makambo na world peut-être Vanessa poti na pe na océan Tambota mais Tabita chaque jour yo manika lobi o sa video ya Tabita ce que comme que na ndenge ya mabe na ndenge voilà mbongo na ye eza mbongo amoni soki eza mwana océan soki eza mwana océan te mobali apoti na nani na Vanessa azute na paternité ya mwana ya mwana wana po Vanessa za mibali ebele vimbo oyo ya kovanda kaboye yeli ba dollar kanga nde mobali na yo neti babiso oyo la kina na basi oyo eza nango kambala liboso bango ba ko préférer avandi na ye ba meli ba dollar likolo na na voyage ozo exposer na internet quand ozo exposer ozo inciter bandumba nyonso na yo wana na océan ozo inciter basi nyonso balanda na sima obando so na matin midi soir si tu n'es pas ozo na metuza ovana ndeko libala te omoni ba conseil so bato ba opesa yo vanda na yebi ata place so bavanda kana libala oyo dejo yebi ke mobali ona o nazana ye aza mobali moko sone na mafuta na yo soko ba soko zo telema be kota na ba contrat na o me ko sona na makambo etali mobali te parce que océan tambazaki na mwasi akoya mati na balive aswaneli bamakambo na ye aswaneli babiloko na ye mais yo ntango ozoswanela kaka océan oti océan liboso yaya ozobimisa bandungo nyonso na nsima océan lelo oswani na Vanessa loko oswana na nani lobi kuna oswana na nani ozobimisa bamatiere ya ndako na osoki batuna yo kaka yo moko tovanda na ne ndako moko te nani atuni nyonso bovanda na ndako moko te natikeli bino mobali napesi bino mobali yaya olingo zonga na kitomesa olingo zonga na grammatique na nalobaki na bino awa il faut ozala mayele soki ondimi ndako ya libala vanda na ndako ya libala soki omoni ke ovanda na ndako ya libala te obimi na yo parce que place yo owuti quartier na oloba yebi yango bien na kitomesa na grammatique Tabita vanda kimia yo moto yebi ko akolo mobali vanda kimia yo moto incite osali ke ba voice ya océan tambo ebima parce que tu voulais ça na mutema no zaina kose baka ke Vanessa poti na nani Vanessa poti na nani so balandeli histoire bien muta bandi makambo nyonso za Tabita video ya salaka ozaka na wana nyonso tulisaka yo te Lubumbashi na baida wana na limite oyeli contrat na yo sala contrat na obima kende tango kaka yoki ke Vanessa tie makolo na Lubumbashi kasi paniki ya Tabita ebandaka yango wana retour nde sikoyo Vanessa ekosele mwasi alelo sikona biso nyonso tawapatiki tozala réaliste nani abandaki si Tabita ki ya commence oyebi ndenge mobali na yo aza fani ya Vanessa là tu le sais ke mobali na nga aza fani ya mwa mwasi soko oyebi ke eza bongo osani ovandi kimia bavoice nyonso ebimi oyo Tabita azalaki na posa nango moto peli oyo Tabita zaki na posa nango pa confronter mobali
na ye fo mobali awanga mobali moko ta ndima ke wi na bimaka fio wi na zala na impossible mobali andima te mobali alobaka ke non c'est faux na bimaka na ye te na ye mpasi vanessa asuzemi na ye te mais yo moko tonke mwasi mpasi aza instinct na ye bandaki obeta instinct na ye ezobeta instinct na ye ezobeta parceke ntango amoni zemi ya vanessa atika koloba ke abwaki jeton mpo bango mpe babwakelenga jeton vanessa abwaka jeton tour moko mais tabita abwaki jeton azokende nango un mois ekomo baspiritas baboyi bebe spiritas ayesani na okosambwisa yo mpe de l'autre côté landa bapropos ya soi-disant mobali na yo tu vas comprendre luka vi oza mwasi kitoko oza mwasi moko deja obande omiluka luka eza
dossier pe affaire Océan Tambwe na Tabita bandeko nanga moto eza somo moto eza ya kopela bitumba entre Tabita na Vanessa na bandi bandeko ebele o balandaka biso en tout cas balandaki nga na video moko na yaki awa concernant Vanessa na Océan Tambwe ebela bato bayaki koyebisa nga o mama Ines Okosi makambo uti koloba wana eza ya solo te lelo tozongi wapi kombo Vanessa ona tangaki na yebisaki bino ke eza pe na kombo ya Grâce eza pe na kombo ya Dorcas basi ya Océan Tambwe baza ebele nalandaki lobi live ya Tabita namonaki bandeko na biso bayaki kopesa conseil kopesa Tabita conseil neti ndeko na biso Karine Mokonzi tomonaki noko international bayaki na ba conseil bapesaki Tabita po avanda na libala mabala nyonso ezalaka toujours na bao na baba mabala nyonso ezalaka toujours na bitumba eza na libala moko te oyo ekoki kozala te keno kaka ba fleur na ba fleur eza te bon ba conseil wana ezalaki bien en tout cas na appréciaki surtout conseil ya Karine Mokonzi apesaki Tabita conseil ya kitoko conseil moko ya mwasi oyo ifo avanda na libala eloko na ye koloba concernant Tabita na Océan Tambwe boyebi mwasi soki aza na bolingo emonanaka mwasi soki aza na paix du cœur emonanaka na mwasi oyo akoti na ndako ya libala kaka parce que mobala aza na mbongo kaka parce que mobala aza na elongi ya kitoko kaka parce que mobala alobaka bien mobala alobaka français moko ya bien parce que y a de ces basi ya olingana ye mobali po alobaka français ya bien aolingana ye mobali po aza na elongi ya kitoko aolingana ye mobali po aza na mbongo surtout génération ya lelo eza génération moko la plupart ya basi bazolinga mibali po na mbongo nalandaki pe ba video ebele ya Océan Tambwe Océan Tambwe yaki kosala ba sortie médiatique ba live matakita mais eza na eloko moko oyo evandisaki nga na se na lobi non Tabita mérite mieux tant on a Tabita mérite mieux je sais je pèse aussi mes mots pourquoi je dis ça na ba propos ya Océan Tambwe ayaki kobimisa moko ya koloba ke non ti Tabita azwaki zemi ti zemi ekotaki ezalaki par erreur donc mwana oyo Océan Tambwe na Tabita baboti eza mwana ya erreur eza mwana oyo batikala ko planifier te na terme mosusu eza que parce que mwasi ayebaka moni mwasi déjà tango akomaka komona ba période na ye ayebaka déjà que non awa naza na temps ya mabe awa naza na temps ya malamu à partir déjà 15 ans mwasi akoyeba parce que en tant qu'une mère toteyaka déjà bana mwana soki amonika ba période ya liboso ovandisi mwana olakisi déjà mwana et puis en tant qu'une mère tolandelaka na âge ya Tabita ayebi déjà que oyo eza ba période ya bien oyo eza ba période ya mabe parce que mutu moko te akotikala koya koyebisa nga te que non Tabita na Océan Tambwe nde mobala liboso ya Tabita là c'est faux et archi faux donc kotala bien na dossier oyo mutu alingaki mwana ezalaki Tabita akendaki kozwa zemi ya Océan Tambwe pour que akanga Océan Tambwe yango ye Océan Tambwe de son côté azaki na ye na besoin ya mwana te yango akomi kobenga mwana na bango oyo mwana Fachi Beton o babengaka Fachi Beton aza mwana ya erreur donc zemi oyo ekotaki par erreur a planifiaki yango te Tabita mutu a planifiaki Tabita mutu atiaki na makanisi keno awe fona zwa zemi Tabita oza mwasi moko kitoko je dois te le dire je dois t'avouer oza mwasi moko kitoko omoni mbongo mbongo esilisaka ba problème ya mokili nyonso te vaut mieux kozala na mobali oyo aza mayele un homme oyo akoyeba ko respecter yo ezala public ezala en privé et surtout mobali oyo ayebi valeur na yo ayebi kibo mwasi na yo en te voyant
ça prouve réellement que ti ozalaka na océan tambwe ozalaka na océan tambwe pona mbongo yango penza yo ozalaka na océan tambwe bolingo ezalaka te na océan tambwe ti lelo océan tambwe aza na yo c'est parce que finalement obotoli ye mwana yango aye ko se retrouver que non natikala na ye et surtout que la plupart a bato na ebandeli tango relation na bino ebandaki bato ebele babando kitisa océan tambwe ke yoko tiko bima na influenceuse wana yoko tiko bima na Tabita yoko tiko bima déjà yo moko yebi na ba série wana ozalaki déjà mwa likolo na ba TikTok kombo na yo déjà ebandaki kotangama alors bamibali mosusu babando kitisa océan tambwe ke non akoki kobima na mwasi neti Tabita te yango yepe alingaki approuver bango siko toi aussi de ton côté omonaki opportunité ya mbongo tango moni mbongo place onde mbongo tala ba voyage na komi kosala ona tikala kosala te nazwa na zemi mais eza nango trop tard te eza penza trop tard te à moins que soki yo moko moni ke non nakoki kobanda kobota bana tata na tata na vanda kaka mais tango kovanda accepte aussi d'assumer parce que ndenge eza boye moni océan tambwe ye mbongo na ye eza mbongo amoni opportunité ya kobanda kobimaka na basi parce que la plupart a basi surtout ba congolaise baza basi moko o balingi ba vie ya facilité ba vie moko facile vie moko o ya kovanda ka boye ba yeli ye ba dollar eza vite ke non neti ba biso oyo lamuki na tongo ke koluka te bango bako préféré avandi na ye baye bamemeli ye ba dollar likolo nango asala ba voyage alataka bia bato nyonso baenviaka ye donc na libala na yo wana na océan tambwe soki okondima kovanda assume mama sois prête ya koassume omoni baconseil nyonso bato baopesa yo vanda na yo bavandaka na libala oyo deja oyebi ke mobali oyo naza na ye aza mobali moko aza mayele aza mobali moko ayebi oyo azoluka tu connais bien le passé ya océan tambwe océan tambwe azalaki na mwasi avant kutu atazana na bambongo bato ebele bayebi histoire océan tambwe azalaki na mwasi na mwana mais tango kaka bamakambo na ya carrière ekomaki kofuta aboya la fille ti lelo la fille alelaka na mwana est-ce que si oyoka ta jour moko océan tambwe aye komentionne mwana na ye oyo abota avant basuccès oyo ebanda aya ta komentionne ye océan tambwe aza mutu moko alingi matalana aza mutu moko alingi bato batiela ye ka nalobaki na bino awa keno na Lubumbashi kuna na Katanga plus précisément eza na bato baza na bambongo ka bato na ye oyo batravaillaka na bango na bacarrière bato wana baza na bambongo akosakana te mais parce que ils sont intelligents bavandaka na bakwa baosala makambo ya minene Tabita yebisanga nanu ti ovanda na océan tambwe bandako oyo yo ovandaka ezalaka bandako penza océan tambwe ake kosombela yo ndako to ezalaka ka bavia bahotel lelo bokende na hotel kotoyo lobi kuna kote oyo lobi kuna bamema yo na hotel kotoyo wana nyonso etungisaka yo te ezalaka ka bambongo otiela yo mbongo na mesa otalika olobi wow mbongo yango oyo yaya batela vie basi ebele baza kokufa lelo mpona kindumba ya mibali je dois l'avouer basi ebele lelo bazokufa na kindumba mibali vaut mieux ozala na mobali oyo aza na eloko te mais oyebi ke c'est un homme qui se débrouille aza posé et aussi un homme intelligent un homme ayebi valeur nanga yango ya motuya ke ozala na mobali publiquement sans kutu ata koyoka soni te azoya koloba ke non zemi oyo ekotaki ezalaki zemi ya erreur donc cela veut dire que na mokili aye penza koavouer ke mwana oyo yo Tabita obotaki ezalaki mwana ya erreur ezalaki mwana oyo yo planifiaki mpona kokanga ye eza mwana oyo ye aplanifiaki te yaya fongola miso bato ebele bazoyebisa yo vanda kimia mobali azoya kobundela yo te mais azoya nde kokosambwisa yo pe de l'autre côté landa bapropos ya soi-disant mobali na yo tu vas comprendre luka vi oza mwasi kitoko oza mwasi moko deja obande omiluka
ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko